nagulela nagulela matanga ye soki otiki nakolela se matanga ye nakosala nini Natasha kitoko aboyinga mama ye nakozonga ndakwe mama kolela nagulela matanga ye soki otiki nakolela se matanga ye konela sekisa munwe zongela moninga Nakano kite kolela nanga kozala hymne national na mboka ya mamure sekoke depuis que tarape ciao ah ciao ko ngakutia banyaka ina biso zigi depuis qu'on va sur Renard mais quel est Renard madé Renard c'est mon anglais wape angai est-ce que combat on sait pas sur le toyo comme maquette Renard na car ou répéter la victoire na biso que nzembo okanga est-ce que va sur ouais na so bandela ngoti to comment parler de kaka yango na so que nzembo no ouais mais quel est bisson Entrez nos gars. Je vais être près de toi. Pourquoi tu n'as mosika na yo? Joaimba fort. Papa na yolali wapie. Yo comment va péter? Songalanda ko. Jojo comment va péter? Master de France. Yo kachan. Nakota zamba bibale to nasala nini ye nabela bavolkeske wana nde okozonga sohoke simbite nakoluka nazwaki ndoki ya premier kalite ye naloka bambanda nanga babutu mpe bamoye po batikolanda bolingo papa biloko oyemba na ING yango yo mpo nakeleli batendresse babizu mpo na bango ye na fouillé na archive na trouvé lettre yo okomela kinga koko kufa po na ngai le mona vona biologique ngwana ototine zate maboko na moto na koti zamba na luka ya Renard tala kisanga katika zwaki fromage ya Renard la kisanga malubani lobela kimetre koko fromage nalobela elbishuka zongelanga ye kosala nazwa kimia na motema elengi tuta papie na bik na maboko mayo kwaya ozosala plan ya bonheur ya mana yo architecte ya liwananga mpo nini ye nzambe nafukami naza kosenga kingo ezobima ete naza kosenga ye Salomo asengaka des choses sagesse n'intelligence nga nasengi yo eloko moko bolingo pourquoi yo pimanga yango pourquoi yo pimanga chérie voilà si depuis kingo nayebi te okokoma no nani ote po obeta bastar mais so ozwi carrière depuis kinaki pede pena Michael Jackson du Congo ozoseka mais franchement gars félicitations ebele lere tolongaki wenge wana bayebeka kende tokeboye toke kosila mais sans on a Motamati Benjamin. Nalela bino fort, très fort. Merci beaucoup. Pomba, na ebitina lobani d'Angola. Tana na kati pongi pona bino de donc somo ya somo nazoyebisa bino. Nazoyebisa bino somo ya somo. Ya somo. Donc abeta Renard to hymne national na part na yeba nzembo ne nyosa ka bien donc nzembo osala na chouette ona oyoka yango wana
na olo ba ayemba telle chanson atombe na autre chanson do ba chane nyoso yaka kitoko na kitoko do yakwa yaya na efere Pour golo vraiment do yakwa yaya na efere donc ba chane nyoso yaka bien na bien sobo fierté wenge yango nzambe merci nzamba abomba bino yango la depuis pomba nzamba bomba bino Merci. Merci. Mais pomba pona ngapi na yemba rena etika pona nga po nga moto uta pa ventone wana vena biso mena osepela na nga to yemba biloko ya maison mais atanga iso na boa kitambala mwa mwelo par rapport à eza crime moko boye eza neti ba Mario na lembi la famille. Motamati ketchup Ouais, c'est ketchup. Ouais, ketchup ouais, ketchup bazake belé. Ketchup depuis le Congo-Brazzaville. Mais quel ketchup? Les ketchup de ketchup ou ketchup? Il y a des ketchup et c'est mon vrai prénom. Je salue d'abord le prince d'Angola, Yann, et sans oublier mon leader, public Pomba Néance. Merci. On doit bénir ça, pesa ba chéri, il y a dansé au Sakanati. Ouais. T'as qu'à voir. Voandé. Ah, depuis. Vraiment, ça fait du bien. Pour une première fois, en tant que fan, on a causé des artistes musiciens. On a solo la kananga des artistes. Mais ça fait du bien. Congolais Brazza dans civil Kolobagane dit soda. C'est la première fois qu'on a des artistes. Tous ça des artistes yo. Mon leader, Nazana question, moi ma question n'a posé si vous permettez. Nani a inspiré Kayo vraiment Nandoulé. Pour t'inspirer, Nandoulé c'est compliqué. Hein. Nara pena na histoire, il y a grave té na mambo musique. Faire tout. Nga zaki plus na ya mambo bali na naeba na ngate qu'un jour na comme musicien na zaki na don wana mais zaki plus na mambo ndembo na après mutayo ko tsanga siko na mambo musique vient na labyrinthe Enzo avec parolier Yann Matsa Govar et plutôt na Matongi Govar yem tasara qui vraiment qui ngalelo kanga micro ça le ba umeli fort azwa gwa musique. Ah, ok. Maintenant, deuxième question. Comptez-vous faire un feat avec ce qu'on peut permettre Ngaï, Ibrator? Avec Ibrator. Non, problème ouais. Problème est ati. Problème est ati. Vraiment, ça fait du bien. Vraiment, aux autres tracés carrière, on a eu à bien. Car on a le backup. Na leki na yo Shikito Makino une fois la paix à Matsanga paix na live na ye Shikito oui bien Shikito Makino alba na ye vraiment pas de polémique kolanda biloba le batoté vraiment félicitations pour la carrière na yo. Merci. Tu as une très belle voix, tu as de la potentialité. On a ça dit force moko ya kosakanate peut-être yo moko yo ignoraka yango mais bisonde ba fan to monaka. Merci. Vraiment salam vraiment malam. C'est un grand plaisir. Félicitations. Merci. Ah, ça fait toujours du bien. Merci. Whisky opimelinga. Depuis nga question na tuna oti siko batika nga tena tuna avant de matza Govar. Na ko poser question. Ouais. Là, je suis pas dans la peau d'un artiste ou ton frère ou je sais pas quoi là. Si t'arrive qu'il y a un producteur qui mise sur toi, à miser pena ba mbongo makamunaye, actuellement artiste Ferrego là, n'a fallu poupa. Bosala nzembo moko, choix na yo kozala oyemba na nani et le pourquoi. Ah,
C'est comme tant de journalistes, mais par contre, tout n'a pas mingi kaka ke. Héritier bête qui kono moni ndenge nini, mais biloka boya moto zelaka. Na ebiti na tuneli yango. Non, bango nyonso baza ba artiste à Congo, na olingala ça na l'un et na l'autre aussi. Mais na circonstance wana ekoyi apona no yete, ne na yebo ça la choix. Très bien. Ouais. C'est comme une attente, on a des oye banane, on ça la choix, mais quand ça na l'un, na l'autre, il n'y a pas de souci. Ok. Ouais. Na posé sur deuxième question, je vais poser non ngande ngolingi pour la question zo ya awa, on débat yo ke la biso mawa. Ce qu'on a tout ni olikamo o mutu pa fa ko mona ka ozaba o kitsa iso atuni yango. Ouais. Les gens bango le problème na bango za nini? Yo poser question, moi question les a droit, ils a réfléchi. Voilà. Le problème mutu mususu ya tout na question na fanatisme. Voilà. Et la question ta nga imposer yo. Ouais. Et le Congolais bossa na ngwana ke ko poser mutu pe question ateza choquant mais poliment. Ezala bien. Voilà. Ezala bien mais ya biso obike yo obike yo fo banga kanani yo na matia peno ko yeba lelo okomona tala déjà mutabandi bon. Ce que je voulais comme deuxième question au Yanga, Yann, si tu me permets, encore, je peux, non? Avec plaisir. Ok. Fali, les gens nous disent que Fali déplique à sa ombre. Il y a Fali Poupa, donc c'est Fali Poupa en miniature. Yomogolaire au Santaka en tant qu'artiste, c'est ce que les gens disent. La rue Internet, batumsu ba finga biso na commentaire mais boye ba koka kolobela biso te. Na do question na otuno mutumsu paza ba koka opposer ngo mamu aka neti auza limité. Ezate ko tiki na poser ngo pona ndeko no ou soit nos artistes mais na poser en tant que bato ba ba yoka parce que to yebi ke mukile lo barabongo. Nga artistiquement na yebi différence na yo na artiste songolo mais les gens disent que vous avez fallu en miniature. C'est fallu en miniature. Donc, fallait vous arrêter. C'est des plis Gaza, il peut faire comme Fali. Ça te dit quoi, l'air yoka biloka bongo ou comment tu penses à ça? Est-ce que c'est ça vraiment réflexion à batu o balobaka eza bongo o tokanisaka to yo katina o yebike ozalaka na yo moko boye yo ndefo bimisa ou eza ombre ya mutu o biso tokanisaka ke ozali. Nga personnellement ça n'en a rien. Et ça n'en a rien. Le trouvera hermo et ça n'a plaisir. Plaisir n'a sens ni. Obi que y a un ami sur moi zoé na quartier latin. Par exemple, zoé na quartier latin. Ouais. Salina ba interprétation qui a bapelo na mona mutu moko ta tena rigueur. Ouais. Mutu moko ta kola master wana ki ono me ba kola ka déplique. Ce que ba trouver na carte déplique charme moko OP par exemple vient na biso binisaka. Mais la deuxième position, il y a une très très bonne différence entre la voix na mibale. Pour lelo na fanda susu balobi bébé Bouchou a un mal pas de plique. C'est ça qui fait la différence. C'est ça. Tant ça là, ça va tout que tu as la mode moko. Il y a voix, mais ça voix mon côté. Tu as la nuance peut-être moko, mais ça voix mon côté parce que soit d'abord bandi na kati vous comme ça contradiction le maquis. Bébé Bouchou a un mal pas de plique. C'est qu'il explique à ça na loko moko ya particulier. Oui, ça peut na kati ya voix na e. Na cadre ka avant de dire ndeko maloba pour enrichir la question ya Prince Tango là. Pourquoi balobi on a fallu en miniature parce que tant qu'on fallait loin quartier latin yo oyaki pourquoi ta quartier latin l'intégration dans le quartier latin je me rappelle Jourana au salaka test na on a ni na vocal ya Fali pourquoi on voit qu'il y a soleil d'égyptien c'est consort au salaka ça Fali. Non Yann bon vaut mieux que tout temps nga ba comboter pour ça la bien. Ok. Pour tout temps, on va combattre tout le barateur abrégé pour ne pas touper ça batouba pas ça va capture mogo inutile. Na bandela ngo na ba interview na bobi ke ngalo ba vérité. Ngana ya quartier la na ebi na ko yemba danger ti.
na yebina na bandela ngo na ba mission na nga nyonso naza ni na expérience ni na eloko te ya musique yango na bomona ba concert ebele na mona ba bimisaka ba captura depuis que azoyemba mabe na bandela ngo na ba mission j'avais pas l'expérience ya koyemba nga na uta na bale mbala moko vie na nga wana zwinga azoyekolisa nga banzembo mpo ando otekela vie rambo banzembo vie wana moto azwanga memanga pa oncle rese mbamo bameminga quartier la te sans expérience na beta pa ta na orchestre moko te bato nakenda kokuta kuna bamona migelo bangwanzu bango nde bato basi bayemba deja na baorchestre makambo nalobaka bamaster nanga tu me nazalaka nde siko na mayele ocrée bavocal nazalaka nde siko na mayele ocrée bavocal mais kofanda na note ndenge nakoma na expérience lelo à cette époque nazalaka vraiment na expérience te donc nakendaka ni koremplacer moto prévané bino mo boyebi les rambo anobenga ngwanzu nani ngwanzu apesaka komba ngwanzu pourquoi koyemba bande koyemba ba vocal wana nga depuis te mutu na bande koyemba ngo mais j'avais l'art quand même à moi que nazaki na chance moko so bochenga ta na bato babi koyemba so na pesa ta moi mélodie na nga ya bien te wana au comprendre pena que yaza na étoile mazana na expérience te après quartier la tende na comme une expérience et puis ça dérange pas que mutako longwa orchestre nyonso soko ye na kati orchestre faut interpréter ka biloko ata vie na biso soka kenda po orchestre mo quelconque ye petanga kotaka quartier la ta banda pe ko interpréter nanu ba vocal ya bato avant koma ko sala oya ye moko donc voilà à côté wana il y a pas de débat il y a pas de problème et ça la kanga ni chaud ni froid. Merci. Ouais. Amundala. Oui, bonjour. 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 Ah bon, là, justement, na question moko pour la déplique na prince d'Angola. Okay. Mais nous avons un conseil moko kaka pour la prince. Depuis quitter nos PC conseil te. Ka prince kaka. Bon. Oh. Première question, on n'est pas prince d'Angola. L'Angola na jet set. On va lobby. Balongoli payo. On a des animateurs. On va défendre Mboka par exemple na Australie. Des animateurs seulement. L'Angola na la jet set. Quand on a jet set, il y a mis l'Angola des animateurs kaka. Boke défendre Mboka kaka na Australie. Pona yo opona nana. Ok. Moni ba kese de wandoze la yango. En fait, na ndenge ya game ya kilelo nazana batu ya kopona. Na ndenge ya experience mazabe na batu ya kopona. Siko kuna pasi na kilelo kaka. Na kilelo? Oui. Nazwa des animateurs tokende Australie pour te défendre Congo na ndenga show. Voilà. Ok. Na ozwa Robino Mundibu na Inosbi. Robino animateur? Oh. Animateur, je dis bien des animateurs. Nga siko na lobby na yo. Tokobi na miso e osa succès. Na yo pe bapesa yo e osala succès. Nga na ye na vanda ki na oh là là. Je posais que Robinho est animateur. Botuni nga nini? Voilà. Question na bien. Des animateurs. Parce que botuni nga ba animateur, to botuni nga ke musicien ba chanter. Baza na poster des animateurs. Na lobby donc en fait na loba on kana terme na biso ya lingala des atala. Voilà. Na ozaka Robinho. Donc papa Yann, nini yango o bozo bi bolobi na kilelo na tuni mino na expérience bolobi te tokobi na miso na ba millions de vies et mutabwaka na kati eza Robinho Mundibu donc ana iso vérité tokobi na miso lelo eza tube o esala succès donc so lelo ba bi ba bengisa bato ba rumba na ba show bakopona bato mosusu lokwa badéplique baibrato wana bafabrice
soki balobi tokende kota show Ruby na kozala liste na inos binanga yango nayebisi yo soki nalingi nakende Australie sikoyo nalobi na kilelo bayesinga prince mpona de bato bokenda bango na okende na Robinho na inos bi mobali ya Rebo bozoyokanga bien te ok natuna déplique Pumba lelo fort nga leki ya Shadrach Yuma roi Makoko nga leki na petit frère ne propre oh roi Makoko Shada de London nga leki ne propre so tuni o ebise govara mundala o ebise c'est mon petit propre oh bon na nga na yebisa yo depuis que na otuna o kaka question moko kaka seulement so balobi natie bachanteur misusu te natie kaka Papa Hervé na ve na biso Dikando efanjo bango mibale opona musicien moko na kati na bango mibale boke kodefendre pays na Australie ya lola Australie nazalaka de akunda te yango en Australie. Sauf na pesa ya si yo moyebi réponse na mais lobati na oza faire cher de poule donc naye merci na soki wana mais presque nangola na baselo conseil moko oza grand oza lia na jet set c'est bien c'est bon parce que ve non pas aller là-haut c'est pour cela à mon avis ba effort na o yango abenda ki oza pemene mais ngai pona nga na o préféré te yo otikalaka internellement na jet set nga na o préféré aza mise jet set naza na contrat voilà na yebi mais ce qu'on nga na ko préféré tango okende balibanda na ole oke ba ING osala vie na o carrière na o musicale mais okotane na label ya FG Prod naza bongo benza ekuto déjà pour ton info naza na posa yo na ici kaka en fait yo na mapipo bozala na FG Prod ok voilà ngana lobaka bon la soki merci pour moi on comprend au petit na au govara mundala Yann kokata été yebene muta poser biso ba question tika loba sisa l'équipe na ya roi Makoko donc blague te Shadrach Yuma merci beaucoup merci pour moi merci beaucoup merci go en fait Yann, j'aimerais juste éclaircir. Ah, au Matimoto. Ok, allô, bah. Vous êtes en Bonsoir. Muto Matimoto va polémique. Na ebe na mona debilo na ba TikTok. That's about. Autuna makamba buzo ba enregistrer déplique. Bon ngama déjà ko ba no ko te moi moi so natala ke. Vous déplique ayebi ngati. Ah, chance, on se connaît. Yann, bonsoir. Bonsoir, madame. Azo enregistré des blics, ça m'a là. Oh, mes problèmes, Nini. Bonsoir, Pombaniance. Bonsoir. Audience. Ok, Denis mère. Naza bien. Au fait, Prince. Sotengai, tu n'as Yann na des blics. Te, na mati pena pour la question, mon ayoka que poser des blics. Poser. Il bandit la question là-haut. Au lobby, n'a posé aux questions au le quoi artiste te, le roi de Gonayote. Au tout qui concernant Marambuya Fali, na ferré, ce qui déplique à haut pour nanani et tout. On a qui a besoin de précision, poser quelques questions en tant que nani. Na woloba. Ouais. Au moins il a boya marabiso. Eh maman. Oui, non, yoka. Là boya marabiso na émission. Tozela mingi.
Pourquoi les tokendaka na ba Côte d'Ivoire, ba Bénin, ba Mali, ba Angola, tout ça là ba interview avec Toko. Maintenant ba journaliste un biso moko to se comprendre bien to ebani bien to ça là ba interview ma bé. Pour ba question na bino ezalaka basé na makam o ezana valeur mingi ya koteka image artiste te. Oko ya ma musicien, le quoi déplique motuni ya makama Prince d'Angola 30 minutes. Et pour seulement me déplique 5 minutes pour abe banananga. Si ko biso, au moninga il est là comme journaliste na l'accès cop na bino. Ya omona leto kinda ba Côte d'Ivoire. So ba yambi ferré. Ah le bon ba fali te pour question fali ya mabe oyati. Et so ba yambi fali ba tuni ferré a reconnaître dit mais bino bozaka mba moko. Eh mais to moni ferré beti mpiaka ni ne do bozalaka trop limbisa ngai voilà bolandelaka makambo moko ezanga ntina yango bino bopesaka valeur yango na posaki question oyo bino bopansaka kopose te bino eza mingi ke depuis kini ngai ye bozotuna ye mais bamoni wata beti kuna na dome de nini oyo me mpiaka ye sikozoza depuis ka ye biso nini mais soki bayambi depuis na Sénégal on a vu ton frère jouer congolais. Aussi, il a fait la fierté de la musique, a présenté le drapeau na Congo. Depuis que maman monte message ni ekiti. Ata ça na problème na wata a tomboli. Donc, bozo ça la partie ya bateau bazo luka kwa nuire musique ya Congo. Yango mona ngana ba interview à YouTube. Ya ko na zalaka trop te. Po boza parmi bateau bo bebisela biso musique. Na France 24 bayambara faire ete batone question héritier ni ya Wera ni ya Fali yemoko lo bafa banda ba oyambena nous recevons l'artiste Ferregola qui a un concert à NG Arena. C'est l'un des grands artistes ba présenter artiste na ba honneur na ye, ça dit on parle de bonbon to aussi ça na bonbon mais bino zara lisola bonbon ngai sous écoute mais to bete lisola bonbon ya moninga na tuna qui déplique question au bino bo pensaka ko poser mais bo posa on denga mabe et pe ça déplique kanda à répondre mabe que déplique nengo za bona faire na Fali pena ba teli bino la na nenga yembeli pena tutali pena bo Fali ba trophée faire boye opona kanani et bébé si muto moral mais ngana tuni un producteur qui se présente na $100,000 a telo Fali na faire par rapport à carrière na yo au préféré au yemba nanani aponi faire malobi te ke Fali aza mabe mais pas na bino ezalaka il faut bimaquiller un tel wana ninyo bino mbote biso beno na confusion makasi ngande na abona pipe ta faire mais na bi ke Fali aza aigle pe Fali aza n'importe qui te na mboko yo nazarana faire mais na so Fali pas za motu te kaka oyemba la moko Fali ne le monde déplique kimi na yi ngana loba nanga. D'abord Prince déplique à poni ferrete déplique à lobby na osala na bango nyonso te alobi a osé la circonstance de pondre oui les autres de pondre na ndenge eroyela soeza nzembo ya ba ya toyebi mutu akopona soki eza rumba yo lobi toyebi omoni ke yo sous-entendre déjà na place ya déplique na ndeni parce que lobi toyebi mutu akopona lobi toyebi mutu akopona alors que nayebi bagu na ye nga moko mpe nde eza boye na miyebiseli yo naza na banzembo oyo so nasali yango na compose namoni ke nzembo foka Fali nga mo nayebi so siko poza à l'aise zala mpe na l'aise mama nala banzembo oyo bakoyela nga namoni ke nzembo po esimba fo na yembango na Fali nzembo po esimba il faut déplique nzembo po esimba yelanga nzembo lokola bloke cadena mama bayeli yo nzembo bongo batuni oyembango na Fali yemba matin fo luka Wera mutu moko akopropose nzembo lokola mede pardon boyoka mawa na oluka mba moko te makambo wana etala mutu moko alinga nzembo lokola ba c'était non kosala makambo yango balobi na ye
Yami Bali. Bon enregistré Ngaya. Bon enregistré Ngaya. Yami Bali. Ouais, ouais. Bon enregistré Ngaya. Toza benza de joyeux. Motango aza honorable. Alors, azali président. Ya ba fan ya artiste moko boye. Alors, bino yakini. Ba asi. Ba yemba yemba minjimbo. Toleka. Honorable on ba yemba minjimbo na kini kuna. Azali ce Congolais na biso à Brazzaville. Ye azali président ya ba fan ya artiste na bino yakini. Ye mutasala ba campagne na tout na Brazzaville. Ah bon? Oui, à l'honorable na biso Congolais, mais azali président il y a un groupe Morgan qui nous frère, s'il te plaît Guigui, il y a un point que je veux vraiment que les gens nous comprennent et qu'ils entendent bien. Est-ce que peux-tu répéter ce que tu viens de dire en français s'il vous plaît, parce qu'il y a les Lingala sera limité entre nous les Congo Brazzaville et les Congo Kinshasa. Non, on peut pas parler en français. On peut pas parler en français parce que nous sommes des Congolais. Donc on doit parler à Lingala. Non. Là, on parle de l'artiste Ferrego, là. Lui, c'est un artiste... Non. Planétaire. Je veux que ton message... Ce que tu es en train de dire, en fait. Guigui. On doit parler entre nous, les Congolais. Écoute d'abord. Oui. Si tu as remarqué, il y a tout à l'heure, il y a une femme qui s'est présentée. Elle a parlé anglais. Il y a certaines personnes qui parlent français. Pour la compréhension de tous, étant donné que l'information, elle est très importante, qui peut être relayée partout en Afrique, on a besoin que le message soit véhiculé partout. C'est ça le but, en fait. Moi, ce que je sais, ce que je connais et j'ai vu. Allô? Vous m'écoutez? Oui, on t'écoute, on est là. Ce que je connais. On est en train de détruire Ferrego ici à Brazzaville, les campagnes. Ça se passe ici à Brazzaville. On est en train de détruire Ferrego là. Ok. Ce que moi je sais, c'est ça. Ok. Mais Guigui, ce que tu viens de nous dire en lingala, pourquoi tu as peur de le répéter juste en français? Donc, comme quoi? Rappelle-moi comme quoi? J'ai oublié. Mais tout ce que tu viens de nous parler, qu'il y a un honorable, il y a un député qui veut... T'inquiète pas, ils vont rien te faire. Ici, chez nous, là, au Congo, j'ai peur de parler, c'est parce que... J'encourage pas, mais... Ici, ça se fait pas comme ça. Chez nous, ça se fait pas comme ça. C'est pas comme chez vous là-bas, Kinshasa. Exemple, c'est Ouera. Chez nous, on peut pas dire les trucs bizarres là, sinon. Je connais, je sais comment ça se passe chez vous. Mais là, tu parles d'un artiste qui est d'origine congolais de Kinshasa. Tu as droit à tout. Même si tu veux insulter, ici, chez nous, ça passe. Ici, c'est la République démocratique du Congo. Il y a la liberté d'expression. Vas-y, dis tout ce que tu as à dire. Non. Je ne peux pas citer les noms des gens ici là. Non, je n'ai pas dit de citer les gens, les noms. Non, dis-nous ce que tu viens de nous dire. Mais quand je te dis là, écoute-moi, même Christian Ngani est au courant de tout ce qui passe à Brazzaville ici là. Il le sait. Tout ce que ça... Oui, il sait. Si j'avais le numéro de les membres de FER, j'allais même m'appeler. Ah bon? Ah ben, je te l'envoie. Le matin déjà, je te l'envoie. Même 5 numéros. Tu vois, tout ce qui se passe ici à Brazzaville, c'est contre Ferré. Moi, je connais un gars, c'est un honorable, un député. Il est le président des fans d'un artiste de Congolais. C'est un député de chez nous ou de chez vous? Non, de chez nous ici là. De chez nous ici là. Yango zobanga lobaka sinakilari atana lingala kasi na yebi déjà ok président ya ba fan ya moto moko na Brazzaville awa na yebi déjà ok bon nako tanga kaka eloko moko na yebi déjà soki yo kitinga na otanga kombo na ye pona lokelo problème te po bino na Brazzaville bo vivra na moi ki mobutu akala ok dila ce qu'on a aidé bino ba journaliste akine na maboko na nga na se trouva na 10 billets à concert ya Fali nga na kubita ba Aidor ba Mike Lokamba bazo sala bazo empêcher bato qui ne martyr na benga même Aidor na lobane na téléphone nga moto piaka 10 billets na Kabolor Aidor asala ba campagne ma B bato qui ne martyr tout le monde ba nzanga na Brazzaville je crois non
bayaka na Brazzaville na concert moko elekaka wa. Donc Ferrego là ngaza fan na été na fan na été na yoka mingi musique a Redi Kofi ba pawe wana aloba na Christian Ingani a telema pour na Brazza. Ok. Parce que la base y a fait na Brazza ba pas trop par rapport à adversaire na. Merci. Juste na rectifier mon Guigui faire adversaire na sa musique. Donc ce que vous allez faire, s'il vous plaît, kotiaka muto moko te na côté pour m'envoyer mba ça la muta ça bon wazate. Donc azana adversaire te. Adversaire na sa musique. Donc ce que loba ka m'envoyer faire quand il moko tiaka te adversaire pour azana adversaire te. Adversaire de musique donc ngai gonfora onga landi a Didi ya monene na Brazzaville awa Didi ya monene na Brazzaville adama petite la makambo lika bobu tutunga mais comment était l'honorable na osala makambo parce que bénéfice les amis. Merci na ebi déjà. Merci Guigui. Parce que bénéfice les a osala wana izani donc ngalo ya bien mwana da fona kita. Merci. Bon Merci. Message est léegi. Pomba depuis qu'il a prince d'Angola au moins qui non bino beaucoup finga ministre beaucoup finga moto tout Naebi na Brazza tout le temps je sais comment ça se passe là-bas. Là-bas Guigui, merci. OK na kitchen. Merci. On va avancer. Depuis yo qui m'a embarqué ça la campagne qu'on a kimi OK chauffer pour nous ce OK ma combat batwa elongi nange tikala na nini. Voilà tanga ne kombo ya jo wana wazofuta bambongo tanga ko makamba ba ya batu mo pardon yango kimi na omba moko. Elias, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Ça va, merci. Content. Depuis que ça va chez toi? Ouais, ça va. Papa, bien bon Makala, Prince, comment vous allez? Ouais, je vais bien. Et vous? Ouais, ça va. Yann, pour m'attirer na live, c'est tout un problème. Depuis on a lancé appel. Non, sorry, bro. Atinelinga lien direct, il y a live, c'est Nadej. Nadej? Oui, bien sûr. Quand j'ai vu le truc, le lien, directement, j'ai rebondi sur ça. Ok. Nadej, c'est mon ex. Ah, Prince. Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe que c'est mon ex. Sur le live, c'est le monde entier qui te suit là et tout. Bah, attends, c'est mon ex. Le monde entier doit le savoir. Okay, enchanté. Mais on parle pas de son ex comme ça parce que, aux années présentement, Betaro, c'est la thème. Sinon, je suis très content. Je voulais quand même avoir de vos nouvelles depuis que ça fait vraiment, depuis l'autre fois. Ouais. Moi, mais sinon, s'il faudra dire quelque chose en passant, et Prince de même aussi, donc je suis fier de te savoir là où tu es maintenant. Oui. Donc, un grand plaisir. En fait, moi j'ai toujours eu besoin de vous voir évoluer. Les plus grands rêves que j'ai, de voir, même Yanaïbi sur des pics surtout, on a beaucoup échangé. Ouais. Donc, c'est un gars qui est bourré de talent. Il a vraiment beaucoup de talent. Il peut faire plus que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Moi, je crois en lui. Il sait pourquoi je dis ça, parce qu'on s'est retrouvé dans la place à Kimbangu. Tu te rappelles depuis? Ouais. Où j'avais un studio, je gérais une dame qui habitait Guinée, au fait. Ouais. Et puis je suis revenu chez Yann FCM. Donc, je suis très fier, surtout avec le featuring, les 2 featuring que tu as eu à faire avec Ferré et puis Fabregas. Je l'avais toujours souhaité que aux à la bongo. Donc, que tu puisses vraiment aux à arche de la guerre au Tchang, on a assez, autant la plus carrière. Ouais. Que le genre veut te distraire. On est sur un amour précieux. Que pour ma nièce, je t'aime beaucoup. Tu aimes bastante. Merci. Oui, qu'il y a une petite sœur dans la ici. Petite sœur no pensa. Petite sœur no pensa. Hey, où l'a dit nia? Mwana ngwa tika basi ba matago papa.
ozomona maote mwana roi alobi bazomataka bati pardon ya tika bamomi bamata ero popesa makambo ero Gilda Bwanga fala ntan Aqui são 22 horas. Aonde que tu estás? Eu tô em Brasil. Aza na Brésil baza na 22h. Loba tozoyoka yo mais loba lingala mobali no aza wana déplica yoka yo. É mon irmão. Grand frère, pardon. Grand frère, wali, chéri, bébé, nani. Mon amour, nanyo. Nini kutu. Dépli. Ndeni kura ezoleka ndeni. Elle est bien. Makambo eza bien. Oui, bosole na mère. Te soleil te. Depuis ndeko pena ndeni ni Neymar na Ronaldinho baza bien. Aux en Brésil. Siko ndikante bwana. Tata moza Vinicius na yo kika utokufa nde balongwa kina Ligue des Champions. Solo yo mtu za kuna o perception. Na évité. Vinicius a cause na battement comme. OK. Merci beaucoup maman. Je pense que petit c'est bon, c'est bon. Kitana yo. Ba ipsoko wa tuna ba question e ka kolaksa ko sande kwa déplique. Depuis bandeko tena tiki na nini kuna antoka. Tala defika na bandeko kota wa na mboga wa Ronaldinho na favela. Yo bien. Mata mutakomishe des questions. Christophe Lagrasse. Mais les gens ne posent pas des questions, vraiment questions là. Ouais. Bonsoir. Moi j'ai envie de Oui. Bonsoir Yann. Bonsoir Benji. Ouais, bonsoir Prince Tangola. Kitambala Maman Mouilo. Aïbo. Bonsoir. Bonsoir Déplique Pomba. Kassavou ne tombera jamais. Azoyo kayo ake chauffer pondo na micron poale. Na question moko pour na Prince Tangola. Na question moko pour na Déplique Pomba. Pour biso déjà bana maison mère. Prince Tangola. Aïbo. Ve na ngai ngana question na ngai eza loko conseil. Na osenga na yo opesa image moko o na musique ya Congo même taboulé ya sala ngote. O na osenga na yo kotala succès ya batute. Mais tala temps o nzambe apesa ka inspiration o sala o etikala icône na musique ya Congo. Kosambrien na ote. Opesa meilleur ya yo moko. Mais ba critique ba musicien o ba nini boyeboye yo zala nango kuna mpanzi zala focus na ba idée o zwaka nango po ya maison mère les pesa oke musika etake nga petit na yo mona maison mère na conscient et biso mamba solo en tout cas par na nga ngona po na yo viser ka loin po opesa indusa mo bo ezala te na musique ya Congo rumba na générique etika lo ezala te. Olekino kaluji te, olekino bilité, mais au pesa 1+. Merci. Pona yo na suki wana. Pona Déplique Pomba. Wana za aza venanga na kave anoya yauma na gambela shaba. Venanga Déplique oyebi mamna oloba. Bo eskizenga venanga ebi. Oyi ko c'est bien nous a poli hein. Oui, te, on a fait nanga. Après ça, il y a 200 na 2008. Et pas ba Christopher et Adema, na Kasavubu, na Yaouma. Aoyeba, après ça, on a fait na Simanae. Après ça, on a liboke, on a bato bimisa Chantal Switzerland, baoti Mikili bae. Après ça, on a liboke, on a fait na Simanae, depuis que Kasavubu a petit na yo, ma belle. Après ça, on a chez ba Christopher Foutou, à na Belgique. Camarade Cédric Mwanza Patron. Depuis Kaebi. Non, Cédric Mwanza Patron fait dans la syndicat. Venanga depuis Kaebi mamna loba. Après ça ngai nembongo na kabulela massa nanga na collation à Christopher. Ya ISC Gombe venanga. Tole.
pour dire que depuis kosambo ya la musique te au moins na boy na vendre chaque jour na okarapena Mitterrand Sumbo Champagne to landara yo de près de loin on a fait na KV biso to ba maringa to ya ba jolu ngana ya uma to katira ba côté kuna po yoza biso vena ngai ba kosa ote ozana talent o eza naturel question Yann non pas côté Benji et là on est papa de Blick. Ah, Yann, tu dors. Fatigue à Lyon. Natika. Vas-y. Ah, non, bits. Venez de Blick. Aux grand frère. Aux grand frère, on peut fierté. Ah, biso bena kasavu boule. On peut ça fierté. On ça fierté, on peut ça bangon de fierté. Merci beaucoup Benji. Des blics on peut ça va fierté des blics on m'a dit d'apprendre la question s'il vous plaît. On prend quelqu'un d'autre. Des blics on peut ça va fierté. Donc yo moko o tigana na rien. On les tout ça la fierté. Mais on peut ce n'est pas bon hein, de donner la fierté aux gens. Bonsoir madame, vous êtes en ligne. Mbuchu. Ouais. Bonsoir, bonsoir. Eza ngai nacha profil à moi sina ngai. Bongo yo là dans Mbuchu au comité Italia Mbuchu. Mbuchu za mère. Ye tala Mbuchu za kombo na mboka. Ah, to bangi fort. Ba oh. Trois fois Théo. Pombanias. Ouais. Na bisa yo ve na lela yo mabe fan no mobimba. Merci. Na lobi a Pombanias. Ah. Nanga na eba mikolo na maestro na zoka coaching yango ko mikeba to ndeni ko leader na ngai. Coaching oza na normal. Ah poto banga me félicitations kaka no gida de chamo wana lelo. Bakobeba na bango kolanda bango te ba ventire bakobeba na oyipe lisusu déjà avant de côté 2026 ba obuka bona bango bomba likom na ibi ba ventire ba na oyipe lisusu déjà assassin na ngai yo assassin bolingo na ngai yo jalo bi makarate ouais Pombanias me disque na biso nde obomi yango souci kaka po obomi disque ba nzembulukola ba zéro stress ba clip bimité ba nzembulukola ba lettre d'amour ba mes pensées qui non souci ma combat to sala ba clip nango e robima nzela moko na opiso to sala o vous allez na promotion vous allez gâter la trace ben merci Pombanias mais le 7 juin chéri Coco ezanga te wana eza première chanson ya carrière na yo carrière solo na mo nzembo bandaka nango bena chéri Coco nzembo wana ya mystique yango benande efungula benande image kitoko ezanga te ouais Pombanias na lelo fort ve maintenant pour ça ce qu'on a va retourner na kini ba répétition e banda pona zala déjà na Azmar Kiala na kenda te pas le 9 ouais papa la vena sepeli Pombanias grâce ye bena le 9 le 9 ah bena mutu ba le 9 na bien pomba obi nzemo na bino ya comédien to ba pena entre biso nzemo bena fale bolale la pongi yangwana si fo boboma batu nzemo ko bomela batu yangwana ngana na de batu na ko pia bino boboma na bino tiko bebisa batu mutu to la live papa ozo solo la bongo siko mamni to bombela bango ngana biso soza posa de batu bena bakufa na bango nzemo bala live baba yo kima oyo kabele mbongo akimi akende arate na bien te pomba toza normal yo ebinga nzembo comédien à part ba vampire toza bena normal au moins nzembo comédien ya ben nzembo oyo chanson phare ya ucha
ndenge na temps présent le rokota to chaka balimba kambo banzembo bino boyemba kana badiego musique liboso mais wera ebi kazane wera ma ebi loko yo na tsabano yo taka to benga bino bata présent maya sika na nebe na ya bula ndoki nzembo bolekisa kana ba trace irbi pona hotel bino tina irben boleka mais nzembo ya comédie zo lekati on dirait yango na le kana trace africaine. Mais t'es bon, tu montes dans Irben, bon les gars partout, bon les gars dans Afrique, na Bible que zate, na ezaka na Afrique na trace, na lande la rabino bande kona ngai, ngata na sina rebelete, ngana zana nga nani muto babenga biso banani bankumu. D'autres ça on a ka tolo kakabato, bokende so bokende bokoma ba artiste planétaire, boko repêchaka biso, po biso ba animateur to za na problème. Boule ko ozala yo yebi ke ngapo mutapesa nga $5,000 so manzembo pana nga prince atala kwa yemba nini mais banzembo eza ya danger mais bino bozana mo chance wana mutabi si 10 balles apia bino boyembela yi donc faut profiter na ka on a biso pena tozara na problème bato ba yeba te point biso ba animateur je simba biso te tozara na banzembo danger yo yebi ke nga na composaka oui, il y a pia pena ba vocal ba moi otanga ba kombo ezato yebi mais le roi to abatala ko yo yebi kenda ka ke o sala album mutu pa somba nzembo atala ko afa vanda ba no kalikila oyemba nini azomona ka kurendo mano donc OK faut moi loko mo ya OK be biloko pesa na ngome ozo seka c'est la vérité, papa. C'est bon. Courez du mal. Muta ulisa $10,000 ndeni nazoka kurendu mano. Nzembo ya mutu kurendu mano. Muta kolingate. Donc ça a un problème biso ba oyo. Batala uyani yozo seka menga ba vérité na lobaka muta ya loba ngwaza kate. To souffre biso batala kule to sala ba orchestre ya mona ba orchestre batala ko kenda musika ti do fona za malamu na déplique na Robinho na héritier na nani bonjour album mutu moko ba mona na mo 5 shaba na biso été mutu ko yembela ngeza déplique mageza nzembo na ngamoko mais déplique ça pour moi ayebi que na bon compositeur ayebi que na sala ba guerre na maison mère na pesa na ba vocal ayebi mais to otanga na biso ngote. Mais c'est pénal que bango faut pas profiter ka pona tinga depuis ka ebina leki ba chanteur belé na oyemba boy so e concert na ngomona boende mais le quoi de na bima na espoir kurendo mano eso suka kaka bongo Sovine de Konaline. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui. Alina Lobaka avec Déplique. Bonsoir. Bonsoir. Maman ni otodo kobeta nzembo na fabrikas. Na ndo zela bobimisa biloko bobeta kana na maison mère. Ba son donc na mona zeli yango na zeli na moni yango te. En fait, son nzembo to sala déjà kala. Bozongisango lisusu, bozongisango lisusu. Ya bango to ya wera, bozongisango to kanga bango. On a déjà déclaré na ba SACEM et tout na combat le roi de la forêt. Donc moi to ça la sous ba remix na ezate poto lia na biso te za. To ça musala mo ofele. Te anyalo ba en fait ko yemba wano yemba na maison mais a ressentir un album na bino bala sentir en côté c'est ça non? Et au Canada beaucoup na bazaki ya kokonda siko ba minene mama comprendre bango ti ba mo santé faut ba yemba na santé. En tout cas, France Dango, vraiment aux aventuriers. Merci, aventuriers, ça mon dos à ta mola. Oh, bon, maintenant, Nanda. S'il vous plaît. Franchement, non, cocaté. En tout cas, depuis que vraiment, na ba chéri coco, na banzem, bon, c'est ebunga lango, ou ba noyo kasu banzem ba biante, franchement. Ah ouais? Na zoyo kasu te, olali. Olali vraiment. Ouais. Dango la lisusu bando beta nzembo nana.
nini oyo ya nini oyo lobango yo moko ndumba mwasa nini soki nalingaki kaka bongo bon obetaka su te bando ofanda no na ngola ofandi kaka toyokola nzembo te mashari eza référence omoni ka nzembo wana loko oyebi ngaki na beta nzembo babula moto to akomaka ndumba abando ozongisaka nzembo wana doyebaki nzembo wana mpe na compte nanga nasalela yango bavideo ebele kasi te nayebi kozala bula monene merci naki ndumba osala mpona nzembo nanga nayebi na ngai me tolingako ka bongo loko olobi deja ki mabeka nde so oloba ete prince dangola nano osala eloko te bando olonga pa wera me loko oloreconnaitre ata evre moko ke banda nasala nzembo ya ata olobi koza bula etikali yaya nakovanda nalelaka na bula navandika wana franchement nalinga bino makasi mais nous aussi on t'aime, hein? On t'aime. On va vous donner un projet. On va faire famille. Merci beaucoup. Merci. Ok mon amour, ok bébé. Dors bien, hein? Prends soin de mes enfants. Ah, au moins on a famille. Pomba. Balobe zaki Jaël chaud. Ah? L'état botonia chargeur à Kiminamo. Man. Madame. Abidi. Bonsoir la famille. Bonsoir. Bonsoir. Depuis le Congo Brazzaville. Bon, on a dit le Bamana à Pumba Moké. Depuis que Oyebi na Brazzaville, bah Oyebi yo awa. Au concert, au bêta concert awa. Même 5000 francs congolais, on a 10 chants au-dessus de Oyebi. Mais na kosengo iloko moko. Kokipaka makambo bato alobaka na tele te oyo singa kilikili wana basalaka mpo baperdre yo mémoire ndula ebusa na yo depuis que tu connais chanter Brazzaville so bayebi yo te seke moto wana auti mboka chéri nanga azali mboka babi me pourka bolingo na peseko banzembo bunga eli surtout presse d'Angola banzemba presse d'Angola wana na baboîte awa ya etika nza awa na Brazza nza bula banzemba kilikili betama bozala concentré na mosala bokipa buzoba wana o bango asalaka wana te merci nga aussi na tika nanga déjà prince ne moto azolanda bango na tika nga nalandi nani nga na tika nanga mpe alobaki touro motu nyonso asukola nde nga na tiki nanga Prince aza ba qualité ba animateur oyo atokangi na chambre à recréer eloko. Ah ok. Donc genre animateur te ba genre animateur te te au le bon Prince na lati basket ça la cri à solo cri sur place. Siko eloko ya suka na zoloba. C'est important bilum to sola na papa Hervé Ferregola. Boyo kalika masuka ngoya. Campagne mo que se passer na Brazzaville hein na Brazzaville babetaka musique ya papa Hervé na kati ba VPT. Grand frère nanga tu recevoir 100 000. Alobi na bango oui, alobi na bango ngai musala o bafuta nga plus que 100 000. Nanga problème na ferité. Oh Na Brazza na zolo ba tango na ceux qui ba ajouter parce que na ajouter V aza Didier. Motazo salango ina bato boenregistraka boenregistre awa gigi loba bien bandela pena place oyo bato baenregistre bayoka boenregistre biso bino bolukaka kaka kota kofinga na Brazza campagne nini ezoleka na Brazzaville na Brazzaville ezala moto moko azopesaka mbongo babetaka musique ya papa Hervé na VPT. Est-ce que tu assumes ce que tu es en train de dire? Oh papa Christian Ingani, na tiré attention na Christian Ingani. Hier na Brazza, je pas trop ma ferré. Awa.